Donc route Kimwenza et Keiti avenue de la Victoire. Donc Keiti avenue il y a Victoire avenue Victoire. Donc route Kimwenza bana avenue Victoire et eti kobima na route bypass na rond-point Ngaba. Bomoni depuis to bandaki route Kimwenza et tito komiawa et bomoni faso et misale to salama ka niveau de jetongami ba bordure et chami awa kutomoni ba bandi déjà kocha béton. Perfectionné, makambo toboya kilobi, et comment autoriser, risquer comment l'isoume comment nango perfectionné, makambo toboya kilobi, et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, chers internautes, sans départ R Bipa Ignon Sobozwami, Bozolanda Biso Nangonga Oyo, merci Nanzambe Mokonzi Mobateli Oyo Abateli Ngai na yo et Matondo ya mingi apesi biso pe ma pe grâce to kutana lisusu ngai na bino na émission Mokola lelo et merci na équipe technique ingénieur Augustin et Kaninda le Muluba le plus civilisé du monde Oyo azana ngai longo et puis ngai na liboso caméra na bino Papa Sano Bakala Diakuba. Alors, aujourd'hui, le loto est bongo et visiter la commune de Makala. Nous avons la commune de Makala, Bana Makala, Nyonso. Partout vous êtes dans le monde, na pesibino ba mbote belé le loto est na commune na bino to la sabino ba veni na bino pe ba quartier na bino mais awa bipa ina telemi na zana Kikwiti, na route Kikwiti croisement Kimwenza. Donc pas une toyoko bandela émission na Mokola lelo bozala wane belé restez branchés coaché bota la commune abino de Makala. Merci beaucoup et bana biso kotambola. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balandino, sur Oyo. Bozolanda biso na ngonga Oyo partout. Bozwami na monde entier mobimba et bozwami na continent d'Amérique, bozwami na continent d'Asie, continent d'Europe, continent d'Afrique et tout possible bambote et belé et pourquoi pas également na pesimbote na tous les Congolais. Tous les Congolais Oyo Bazali partout dans le monde, les Congolais et Congolaises au Pesibino, Mbote et Belé partout Oyo Bazali, Bozo, Talabiso et Mbote Lissumingi na ba autorité et ba kondina biso Yamboka et tout Pesibino Mbote na ba FARDC, Mbote na ba garde républicaine. Et moté na ba policier et moté
et na ba congolais nyonso oyo bozwami bozotala biso et ba chauffeur à moto cycliste et ba chauffeur à conducteur véhicule epesi bino et ba moto ebele et partout oyo bozwami bozolanda biso vraiment awa et totiki Kiputi awa tokoti avenue Kwilu voilà awa toza bongo na avenue Kwilu donc avenue Kwilu et awa déjà ici batie déjà béton et babétonné déjà avenue Kwilu donc avenue Kwilu yango oyo toza bongo na commune de Makala na district ya Funa et awa toza na route Kwilu donc Kwilu donc yango Kwilu Soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba Voilà, merci beaucoup chers internautes. Nous continuons toujours à Wabongo na avenue Kwilu. Nous kende awa continuons toujours nous abongo na avenue Kwilu, commune de Makala, district de Funa. Bana Makala nyonso, bana Makala, bana commune de Makala. Toujours par notre téléphone nyonso sur internet. Bana Makala nyonso, bana commune de Makala et bokoto belé bana Makala boya ko découvrir commune bino Makala et panza sango partager lien, commenter, aimer et liker et osala biso bien makasi yo mwana Makala ovandi ozolanda biso na pays nyonso ozwami ozotala biso tozo lakisa yo commune na yo vraiment aimer partager pe baninga mususu ya bana Makala batala commune na bango. Voilà, quant à moi je dis bambote na bino ebele donc de ma part et na pesimo bambote ebele bana commune de Makala et partout vous allez na pesimo bambote. Alors na kobosa na te pona ko remercier et ya biso ba vrai o ya biso bazalaka na biso awa o tozalaka na bango ernion soit tout moment et ba vrai o ya biso. On a rapidement moni papa na biso et Gai Kalamabi aboma soldat molongani ya mama bijou mabuta et depuis Irlande et na pesi op bambote belé molande monene azawana vandi pona kolanda émission ya Makala papa Gai Kalamabi molongani ya mama bijou mabuta depuis mboka ya Irlande, sans oublier et papa na biso Guy voilà, papa Nabiso Guy et voilà, en tout cas, il y a la commune de Makala, donc maison communale, il y a Makala, donc ils ont la Kwilu, donc tout ça, il y a maison communale de Makala, donc moi, une maison communale de Makala, donc tu peux si moi tu n'as papa Nabiso Guy Mayala, papa Nabiso Guy Mayala et na molonga nae maman Louise, Marie-Louise et tu peux si nous bambote belé balandi munene ya émission oyo depuis Paris papa Guy Mayala na maman Nabiso Marie-Louise
depuis Paris et topesi bino bambote belé balandi monene ya émission oyo et pourquoi pas na pesa mbote na nga lisusu ya mingi et na papa na biso Agostino Luvangadio na maman na biso Cathy Luvangadio depuis Paris aussi na pesi bino bambote ebele. Voilà, toujours continuer, toujours na venu Kulu, bomone to l'axibino commune ya Makala, maison communale de Makala, et toujours continuer toujours na émission na biso. Merci Nabino Batutu Bota la biso, merci Nabino Batutu Oyo Bozo la Nabiso, partout vous êtes dans le monde, le Pesibino Bambote Belé, Lela Bino tellement intro, Bino pe bolela émission Oyo, donc tous à la ravana toujours. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Merci Nabatutu Bolanda Biso Boza depuis Paris et merci Nabatutu Bozolanda Biso Bozana Allemagne, Bozana Belgique, Paris, France, Angleterre, Suisse, Bozana États-Unis, Bozana Canada, Bozana Miami et na pesibino bambote belé Bozana ba Norvège, Bozana ba Irlande et to pesibino bambote belé. Merci Nabamou Nyonso, il y a émission la biso découverte et merci et Nabino Nyonso Oyo Bozo Landa Biso pe Bozo Tala Biso bino batu bo partager la émission la biso bino batu bo emaka bino batu bo commentaka bino batu bo bengaka biso. Merci beaucoup à vous en tozali biso ya archidiocèse de Kinshasa paroisse Saint Mathias Murumba, voilà. Mathias Murumba. Oh, voilà. Merci et voilà. Sainte Marie Mathias. Voilà. Merci. Je continue toujours et toujours l'avenir et merci Nabino Batutu Bota la biso, merci Nabino Batutu Bolanda biso, toujours l'avenir Kulu et commune de Makala et district de Funa. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Tout dit beauté mon masé
Voilà, toujours on a venu Poulou. Et merci beaucoup mingi na molande monena vandi na pona kotala biso papa Freddy Kalidja et papa Freddy Kalidja depuis Allemagne to pesio ba mbote belé papa na biso Freddy Kalidja molande monene ya émission oyo et découverte papa et Freddy Kalidja depuis Allemagne to pesio ba mbote belé pourquoi pas et na papa Seba Bandona et to pesio ba mbote belé et vous êtes tellement belé ba maman et nabiso coucou Kouzaya et te pesio pe bambo te belé depuis France et moté na docteur Jean-Marc Ntita Kalonji et te pesio pe bambo te belé et dans centre médical naé les experts et j'ai bongo na commune ya Bandalungwa et avenue Toya référence station Bambole voilà mon pépère. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kouta tiré. Merci beaucoup et chers internautes, pour continuer toujours na venir pour le bomoni awa to komia wa to sera toujours na bandi moko nami ba salité à partir ya awa et voilà à partir ya awa bandi moko nami ba salité. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci balandinyo sobozolanda biso, merci na bino tout botala biso et yaya o wenzeni mawanga ok merci et toza bongo na wenze ya mawanga na Kwilu donc wenze ya mawanga donc o nyonso ayebi awa osala ba wenza olekawa wenze ya mawanga na Kwilu donc à partir ya wenza mawanga na Kwilu et to sali constat to kuti kaka band moko nde ba bétonné na depuis to bandaki na Kwilu na direction Kikwiti depuis Kwilu na Kwilu na direction Kikwiti ti to komi wa deux bandes déjà nyonso ok ba bétonné yango ka niveau ok bordi ok nyonso c'est bon maintenant to komi awa na wenze ya mawanga nde to ko découvrir bandi moko non ba solliciter ba bétonner kaka déjà bandi moko donc awa merci na bino ba tout bo pesa biso confiance botala rabiso bolanda rabiso merci na confiance pe fidélité oyo bo pesa biso vraiment biso pe yango to zone c'est la cabine yango mikolo nyonso et ko laksa bino ba quartier pe ba venir pe ba commune parce que za confiance bo pesa biso la chaîne de référence de découverte awa na la République démocratique du Congo.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci Balandinho Bozo Talabiso, merci na papa Freddy Kalidja depuis Allemagne, merci na maman Poukou Kouzaya, merci na papa Agostino Louvangadio, na maman Kati Louvangadio, et pourquoi pas na papa Guy Mayala, et na maman Nabiso Marie-Louise, et Topesibine Bambo Tebele, pourquoi pas na Gaï Kalamabi, et Aboma Soldat, na maman Nabiso Bijou, ma Bouta Topesibine Bambo Tebele, vraiment voilà, tout ça toujours et na Kwilu, toujours awa na avenue Kwilu, les avenue Kwilu et comme biso awa la direction Obomoni tozali awa et vraiment et awa Bomoni Kwilu et awa tout le monde basali ba caniveau et bétonnage pezoya et ba commis déjà basuki ba commis déjà na wenze ya mawanga wana na la police et tout le monde que des bandes de bétonnage suki wana et puis et côté tout bazoya malembe voilà awa tomoni pe bazo sala wenzi donc j'espère ba ko kolongola ba mama wana ba yena bango awa et voilà awa et Tokoti avenue Oyo et peut tomoni pardon Manzengele ok voilà Tokoti avenue Manzengele. Voilà, tout le monde peut kuna agent et ça la musala ngo. Voilà commune de Makala, avenue Manzengele, voilà quartier Mawanga. OK, voilà. Donc toi la quartier Mawanga. Donc to Tiki avenue Kwilu et to Koti Siko avenue Manzengele. Donc to Tiki avenue Kwilu, to Koti Siko avenue Manzengele. Donc awa tout ça Siko avenue Manzengele. Donc merci na bino bakiti bozota la biso omoni pa na bino omoni lutongo na bino awa et na Manzengele na commune de Makala et vraiment tika commentaire liker aimer commenter bana Makala nyonso boya ebele bokoto bana veni Kwilu bana veni Manzengele et to pesi bino ba mbote ebele
commune na bino yango ya makala. Merci na babone na biso nyonso oyo botalaka biso partout na mokili mobima oyo bosabona na chaîne oyo mpona kolandaka ba émission na biso topesi bino bambote mingi ebele na bino bato bokomantaka vraiment topesi bino bambote ebele bocontinue toujours kokomante bémission na bino bato botunaka baquestion bocontinue toujours kotuna baquestion bocontinue toujours kobenga. On est ensemble avec vous et na moto pe a sepeli motema na ye touché à soutenir biso à sunga biso et numéro na biso ezali wana benga biso mais et na moto pe lingo sponsoriser biso et 3 Production TV tozoluka ba sponsor tozoluka ba sponsor na ba partenaire boya bo sponsoriser émission o ezali suivi na mokili suivi na ba congolais vraiment awa soko tie produit na yo okozwa retour na yo il y a 100%. Voilà, awa eza toujours na manzengele et constant eza awa na manzengele et manzengele. Voilà, awa eza toujours na manzengele Consteza et depuis Tokotaki Manzengele et Tokoti qu'à niveau déjà c'est bon, qu'à niveau déjà Tongami et on va boire qui peut déjà ma banga et à Bomoni Kutoza Tokota en plein travaux bazo sala donc mai mokoza et mai mokoza ya Jibezo c'est mai mokozo tout. Voilà. Merci beaucoup et awa Yawa Tokomiawa toujours na venir Manzengele. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko posanzane kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosane tokola. Merci na batutu bolanda biso, merci na batutu bozotala biso, on est là, on est là bino tellement trop et ba bonnet, ba fanatique na biso et ba mourir na biso, ba vrai na biso et on est là bino tellement trop et que si bino ba mbote belé, vraiment awa na manzengele, écoutez, bazo planir mabanga et écoutez awa, bazo planir mabanga awa na manzengele. Vraiment merci beaucoup chers internautes. Bomoni Manzengele depuis tobandaki Manzengele lolenge bazo planir yango et ba boîte mabanga ba niveau déjà ok c'est bon tout ok c'est bon ba qualité tout ngami ba bordi et chami et bazo dame siko ba mabanga bazo vandi sango bazo lia yango ba dame yango pour que bongo ba banda ucha ba béton vraiment et merci beaucoup. Et na bino tout au bout la biso partout et tout ceci nous bambote belé merci na bino tout bota la biso bozana Canada to pesi bino bambote belé bota la biso bozana Allemagne bozana Paris bozana France bozana Suisse donc vraiment émission na bino oyo ezali suivi yango oyo pesaka bino ba information on a Kinshasa oyo et salaka ke bomona Kinshasa na bino lolenge comment Makambo toboya kilobi nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé tout ça toujours awa na Manzengele. Voilà. Merci bomoni Manzengele. Yango bino tu bomoni depuis to bandaki na Kwilu et na croisement ya veni Kikuti to si yango to koti kuli sili ya veni Manzengele pe yango yo et bomoni eta ba commune eta ba lingi ba banda ko tia siko ba béton ba lingi siko
babanda sikoyo pour bétonner yango awa na Manzengele. Merci na bino batutu botala biso et merci na bino batutu oyo bozolanda biso partout bozali topesi bino bambote belé partout bozali dans le monde ba vrai na biso ba abonné na biso topesi bino bambote belé et awa na Manzengele et kokuta matanga toyebi to soki déjà ekundami na comme si eti déjà kokundama et ya Vierigo Star donc Vierigo Star et Vierigo Star oyebi oza mwana ya Manzengele oyebi voyage obimali bana mboka et tokuti matanga na Pulu et na Manzengele awa il y avait na biso Rigo Star donc vraiment merci na bino tout bozotala biso merci na bino tout bozolanda biso partout on est ensemble avec vous et tout ça toujours na Manzengele tolingi siko tobima université donc route na biso université et awa bozomona donc vraiment, quant à moi, un grand merci et ma présidente de la République, Papa Fatou Beton, parce que Babisika Oyo, Bakate, tu as sûr que un jour, et que tu as macadam, et que tu as et comme mais grâce à notre président et papa Nabiso Fatou Beton, tout le monde et Nabanzela Nabiso Lenge, et ce soit Béton, et ce soit Macadam. Donc merci Nabino tout Bota Nabiso, merci Nabino tout, to Bele Libino, Tozo Bele Labino et Tozo Luka, bas sponsor, Boya Bo sponsorisé émission où vraiment nous avons besoin, Bosenga ya bas sponsor et l'émission où nous avons besoin de partenaires parce que nous avons la mission le plus suivie. Ah, on a vu à Kinshasa, l'émission découverte au Talamakama Kassi, na Liban et Mokala. Nous avons besoin de sponsors. Et tout ça, nous avons tout pour la Kabiso, aux en a produit na yo, aux en a flat hotel na yo, aux en a lokomoko lingi, balo belango yebana, vraiment venez, beau sponsoriser biso, et copé sa biso sous force, ma casse sous ya koleka, nandenge moko amukete, au lingi pour comme partenaire na biso, benga biso, le numéro est là, et vraiment et ça la biso bien, et copé sa biso sous ma casse, et kobaxe la biso en plus, au lingi peut au soutenir biso. Et na opération la biso ya drone benga biso et tozali wana et ko sala bien makasi vraiment awa toza toujours na Manzengele yango et meni biso na université et voilà et Manzengele yango voilà Manzengele yango et meni biso et na route et voilà. Au université, même si on a route université, et Keiti Rompouengaba. Donc voilà, Tokomiawa. Donc, même biso. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Balandignon sur Bozola Nabiso. Voilà, toujours travailler toujours et Bozola Nolenge, toujours la Sabino. Et chers internautes, Awa na komi bongo na Rompouengaba. Ah, tout ça bongo na Rompouengaba, na route universitaire de Nolenge et Nemibiso. On a pu faire découvrir Bino toujours Makala.
commune de Makala, nous avons un rond-point Ngaba, tobandaki bongo na avenue Kikwiti et na Kimwenza et avenue Kikwiti et na croisement et Kikwiti et toye to komiti na Kikwiti Kwilu to koti avenue Kwilu to laksibino Kwilu nyonso lolengeta elati makadam elati béton ya sika avenue Kwilu et to silisa avenue Kwilu et jusque to kokoma bongo na wenze ya mawanga wana na wenza mawanga to moine place et ba béton et souki na bureau la police et to bandi wana mais mabwaki ba mabanga la porte honorable qui est pour moi Betty Boguerico. Social Betty Boguerico. La porte Oriol Minirka pour Betty Boguerico. Mais babwaki ba mabanga et ba caniveau normal béton et ba bordure normal et vraiment awasikoyo tout ça bongo na rond-point Ngaba et wenze a rond-point Ngaba yango yo muto voyage oke nakala oyebi pe rond-point Ngaba te o tia lokolo na rond-point Ngaba te rond-point Ngaba yango bozomona rond-point Ngaba ya ngoyo vraiment awa nous continuons toujours émission na biso et ya lelo na commune ya Makala et district Funa et vraiment awa bongo tout ça bongo na rond-point Ngaba. Voilà, rond-point Ngaba yango et bomoni tango to côté avenue Kulu to yé to commune na suka avenue Kulu et puis to zui et avenue Manzengele to zui Manzengele nde Manzengele eye ememi biso et na route université ne eye ebwaki biso ti awa na wenze et na rond-point Ngaba donc awa toza bongo awa na rond-point Ngaba bozomona ba maman ndenge bazoteka vraiment na rond-point Ngaba vraiment un grand merci na batutu oyo bolandaka biso ba papa Kalamabi aboma soda na maman na ye molonga na ye maman na biso maman Bijou et Mabuta et pourquoi pas bongo na papa Guy Mayala et na maman na biso Marie-Louise depuis Paris et papa na biso Agostino Luvangadio et na maman na biso Cathy Luvangadio et pourquoi pas na papa na biso Freddy Kalidja depuis Allemagne et Topesio Bambote et Belé Yamingi papa Freddy Kalidja depuis Allemagne papa Freddy Kalidja molande monene ya émission les acteurs de Kinshasa et à bozomona tout ça toujours na rond-point Ngaba bozomona tout na wenzawa ba maman ba koteka biloko na biso ya ba bio bandunda ba dongo ba mbisa ko kauka ba tomate ba pointe tout oyo biso wa to liaka mingi ba fuke kote pe to moni ba ko papa bantaba banini voilà ba biloko belé et toujours continuer toujours émission na biso et voilà merci beaucoup chers internautes merci beaucoup et nabino tout bozota la biso merci na bande konyoso bozola na biso partout boza na monde et pesibino ba mbote belé et tozoko ba toujours awa et toza toujours bongo awa na rond-point Ngaba voilà rond-point Ngaba yango voilà rond-point Ngaba yango et bomona rond-point Ngaba yango toujours la technique kokoba toujours na rond-point Ngaba voilà ah to koti sikoyo et na route bypass et côté de la route bypass sur rond-point Ngaba merci na batutu bolanda biso merci na bino tout botala biso partout vous êtes dans le monde. Merci Nabinotou, merci na papa Seba Bandona et na Danemark et boza tellement et belé oyo bolanda kabiso à travers cette émission et topesibino ba mbote belé et partout bozwami et awa et toujours continuer toujours et toujours continuer à te bouma une ingénieur le limite voilà merci beaucoup Nabinotou à la biso
merci beaucoup et na bino batutu bolanda biso merci na internaute nyonso merci na bana poto merci na bana Paris merci na bana Bruxelles merci na bana États-Unis merci na ba maman ya Château Rouge nazangisaka bino te na ba papa ya Château Rouge ba maman ya Château Rouge nazangisaka bino te merci partout bozali bino tout oyo bolandaka biso oyo pe bolela ngai bosepelaka na ngai présentateur na bino Papa Sano et Bakala Diakouba, merci na encouragement na bino, merci na félicitations na bino bopesa ngai, merci na makasi pe na force bopesa ngai et merci pe na ba oyo ba soutenaka biso nzambe apambola bino ya mingi ya trop et maboko na bino misala na bino et kaukaka te. Vraiment on est ensemble tozokoba toujours et merci beaucoup. Voilà, toujours awa na rond-point Ngaba et tozokota toujours rond-point Ngaba. Donc awa toujours na rond-point Ngaba donc et na elo nazali na gauche nanga tozabongo na commune ya Makala. Merci na ba nyonso ba soutenir biso olingi pe o soutenir biso o tozoluka pe ba sponsor tozan la besoin ba sponsor to bengi bino ba sponsor boya vraiment bo sponsoriser biso massivement to bengi bino ba partenaire na biso boya et tozan la besoin ba partenaire tozan la besoin ba sponsor tozan la besoin na bino nyonso boya et bo soutenir biso parce que l'émission est vraiment très suivie et partout dans mon climat vraiment et là qu'on a union sur le awa et kotalama et puis au retour et aux en a flat hotel na yo aux en a produit na yo aux en a maison d'habillement aux maison na yo au anelo qu'on a aux a docteur au traita aux en a kiss na yo au biki sakabatu et to bengi bino boya bo contacter biso to ko sela bino ba promotion moko ya malamu pe boko zo ba revenu ya malamu na misala na bino. Voilà, merci et to komi awa et to silisi et wenzenyo sa to toujours et na wenzia kompengaba to komi awa bipa isiko to zokota to tiki siko et route bypass yango nde to koti siko awa to zolaksa bino toujours awa et toujours bongo et commune de Makala. Ah, tu as la concert au Monique. Ah ouais, bah bimisi on a rempli là-bas et bah caniveau et ton mama déjà et bah bordure et chama ma banga déjà bois kama ah ouais et comme un cas niveau bah tia béton donc béton et zoya malé mais tout ça li constant ah ouais peu bah bouki bandaku voilà bah bouki pe bandaku tout mon bandaku et boukani voilà ah peu bah boukaki vraiment bandaku babukaki bandaku tomoni ba mapango ebele ekei pe awa tomoni baliango bandambu et tomoni ba parcelle vraiment et longo ndetsa tomoni bandaku nyonso ekoi et chambre froide pe ba ici et bandaku nyonso ekoi wawa sina le bilango déjà kotoka niveau déjà ça va tout ça va nyonso déjà etikali en état bacha béton donc béton ne ba bandongo kuna yango pe bazoya nango koto malembe vraiment bomoni ndenge kisasa ezofongwama bomoni ndenge banzela ezofongwama donc okoki kozala na rond-point Ngaba okende Victoire okende babumbutu baselembau okoki na yo mpe koleka no mpe rond-point Ngaba te okoteli na yo kaka mbala moko okei na yo donc banzela ezofongwama ebele. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka
kaki banditisme pe bavi ya kuta dire. Merci beaucoup, chers internautes. Nous avons toujours awa et na route qui mwenza commune de Makala et puis Paiwapi. Toujours continuer, toujours réaliser. Tout le monde a une route qui mwenza et kobimati bakanga baksali croisement na bypass. Mais place wana vraiment ba condition ba meka ko boulele yango parce que ce qui batiki yango bongo et ko comme place moko vraiment il y a ba embouteillage ko sala jete faut ba luka méthode nini to manière nini ba ko sala place wana croisement il y a route qui mwenza na bypass place ba ko kuta na rond-point ngaba. Vraiment ba meka ko raisonner qu'est-ce qu'on doit faire là-bas pour que nini et causer ba embouteillage parce que ndenge zaleli ba angle zaleli donc ko bana ko causer ba embouteillage tellement ébélé. Merci Nabino Batutu bolanda biso, merci Nabino Batutu bozota la biso, merci Nabino Batutu pesa biso confiance aux partout et na monde na lela bino tellement trop et na pesa bino tout ba mbote ébélé oyo bozolanda biso ba mama na nga nyonso oyo bolanda ke mission oyo ba mama na nga nyonso na pesa bino ba mbote et na pesa bino ba mbote na ba papa na ndaku et na ba mboka ba pays nyonso bozali na pesa bino ba mbote ba papa nyonso pe bolinga ngai oyo bolandi ngai bolanda nga pe bolanda ngai na pesa bino ba mbote belé na basi na bino na ba na bino na kati ya ndako na bino nzambe azala na bino. Voilà, toujours continuer toujours awa et route qui mwenza et commune de Makala. Bon, mon côté tout constat fait donc il constate tout ça là la route qui mwenza déjà que batika lika na niveau batiela bango ba béton batika lika na niveau batiela bango ba béton déjà caniveau ok si batoni déjà caniveau ok et déjà bordure ok ba bordure que déjà batia peu déjà ok donc tika lika batiela bango béton. Voilà. Merci beaucoup, merci Nabino Batubote la biso, merci Mabana Makala oyo bozali partout na mokili mobima bozolanda émission oyo à travers cette chaîne et 3 Exa Production TV et Totombele bino et Bambote na bino belé partager aimer aux vraiment na Makala kotalango yo moko te tindela pe bande ko ba association bana Makala et batalango et ko sala biso bien makaso lino sponsoriser biso ozana produit wana flat hotel na yo wana eloko mo balino bana ko lobelango awa ezwa promotion oza docteur au traitaka malade oza espère na maladie moko boye pa na ye rataka to traitaka batu oza na besoin traiter pe bandeko na yo baza libani na mboka te na kati ya Congo et contacter biso to ko lobelela yo to ko sala promotion ya ba produit na yo oza pe na flat hotel na yo benga biso to ko sala promotion na yo quel que soit commune ezali to eza pe na poto benga biso to ko sala promotion et na ba boutique boza na ba boutique na bino boza na makambo na bino lingi oyo ezwa promotion et lo bamela batu ba mona ba découvrir yango benga biso oza na ba concession na yo otekaka ba mapangu na yo et benga biso et to ko solola vraiment comme il faut ndenge kaka ezalaka. Merci beaucoup Nabino Batutu bolanda biso, merci Nabino Batutu bozotala biso et merci Nabino Batutu o bozalaka pene pene na biso bobengaka biso et le Nabino te mettre on est ensemble et avec vous. Merci Naba amouré na biso nyonso vraiment nous continuer toujours awa émission na biso mokolo lelo awa na commune ya na commune ya Makala et district à Funa et bongo toza bongo na avenue qui mwenza route qui mwenza donc route qui mwenza et Keiti avenue et de la Victoire donc Keiti avenue il y a Victoire avenue Victoire donc route qui mwenza bana avenue Victoire et eti kobima et na route bypass na rond-point Ngaba. Donc vraiment merci na bakonzi, merci na misala bozo sala et merci na volonté bozo laksa na peuple congolais et zo sala biso vraiment tellement bien makasi parce que ba venir na biso belé et comme que joie ba lumière et comme que joie éclairage vraiment et zo sala bien et que diminuer peu ba to il y a ba désordre parce que et ba désordre monsieur sala makana ba kat na ba commune to mesana ko benga et reculer ils allaient parce que ba nzele za la rater intervention pour ya ils allaient à faire mais boye et bandako faciliter biso tellement makasi.
perfectionné makambo toboyaki lobi Merci beaucoup, chers internautes. Toujours continuer. Et Boumoni Awa, Olenge Makambo, Ezo Kendele, toujours la route qui monte. Tout le monde peut n'engue balier ma femme, tout le monde peut n'engue babouki et talande tchawa, église et tout le monde peut n'engue babouki, n'engue balier ma femme vraiment. Et belé donc pour Kenjela Oyo et Salama. Vraiment merci Nabinotu, merci Nabinotu Bola Nabiso, na pesi mbote na papa moko azotalanga papa Seba bandona depuis Danemark, na pesi mbote et na pesi mbote et na ba vrai Nabiso papa Nabiso Gimayala et na maman et Marie-Louise et to pesi mbote depuis Paris et papa Nabiso Freddy Kalidja depuis Allemagne, papa Nabiso Freddy Kalidja to pesi ba mote ebele et pourquoi pas et ba mote na ba bonne nyonso ba benga kabiso oyo ba soutenaka pe oyo ba commentaka pe ba partageaka pourquoi pas na papa Agostino Luvangadio na maman na biso Kati Luvangadio to pesi ba mote pe depuis Paris et to pesi mote et na papa Feli Mbungu papa Feli Mbungu et to pesi ba mote belé mona Gala Tongo depuis France pourquoi pas na papa na biso Gervais Luboya et papa na Gervais Luboya et depuis Royaume-Uni na pesi pe ba mote belé Gervais Luboya et pourquoi pas na Feli Mbungu papa Fili Mbungu papa Fili Mbungu depuis France mona Gala Tongo papa Fili Mbungu na pêché pe ba mote bilé na bino batutu bola na biso olingo contacter biso olingo benga biso olingo soutenir biso olingo ela biso sponsor olingo comme partenaire na biso olingi pe to rendre service aux alibanda to rendre service awa na kata Kinshasa et na ba mission na biso to salaka benga biso to rendre service aux appels loko no moko bozo teka lopangu concession mabele terrain olingo somba to olingo teka ozana mutuya benga biso et awa na 3 Exa Production TV et na bisiko lingi surtout na ba rocade na ba rocade na biso to kendaka ba etandi ezali tellement belé ozana posa et au sepela ki na village moko au sepela ki na mboka moko sepela ki na place moko surtout na banzela na biso ya ba rocade et benga biso et toko orienté yo donc orienté tokozala wana tokosala et makambutu ekokende dans les bons ozana lopango lingo teka to ozoteka et voilà benga lopango lingo somba to ozoteka et benga biso et voilà donc merci beaucoup et toujours continuer toujours awa na route qui mwenza et toujours koba toujours awa na route qui mwenza voilà. Voilà. Merci beaucoup. Toujours awa na route qui mwenza commune de Makala et tout moni awa nzela na biso et suki awa. Voilà. Tout moni to komi awa nzela na biso et suki donc côté tout le monde et caniveau de jetongami et ba bordure na ba caniveau et suki awa et na mabanga ya mike et suki awa place to komi ba misale soki bongo na veni
Mopulu et avenue Mopulu ne place Nzela et Souki avenue Mopulu. Donc voilà, et Banzele Souki Awa avenue Mopulu. Donc avenue Mopulu donc auto nyonso et bana Mopulu ti qui palanga awa ndenge ba expliquer biso et koto misala et nanu fongami te donc nazoya bakofongola donc j'espère bato bapesi bango retard ezali bato bamapango oyo babukibuki donc bato ya mapango na awa tomoni déjà ka niveau moko ya kala déjà ndenge eza déjà awa donc ka niveau moko déjà ya kala ya monene ndire eza déjà awa donc yango tozoli akotiki mwenza donc baoya nde seko ya boye donc voilà merci et merci beaucoup binomo bozomona et TV eza radio te Santu Buka mona et Santu Buka Kukila donc tolakisi bino et commune ya Makala et tolakisi bino lolenge misala et ezosalama awa na commune ya Makala donc précisément toyaki tolakisa bino comment misala ndenge ezosalama awa na commune ya Makala ndenge banzela na biso ezofongama bazosala na commune ya Makala nde yango toyaki poto tolakisa bino. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye oya lipambone yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye. Merci tomoni lolenge na route kimwenza awa tobandi depuis na route bypass tomoni lolenge ba caniveau esila et ba bordure bacha babwaka mabanga etikala eka na étape bacha et béton toye nango ti na avenue Lupulu et Mpulu et nde passe misala et soukeli et moi espace mo ekozala wana ba 100 mètres na avenue Kibunda d'aspect misala et soukeli donc 4 wana et tikali po babuka mo espace moko eza wana ekozala ba mesure ya ba 100 mètres et beaucoup capé va 100 mètres. Donc voilà pour Babouka et Pitana. Donc merci beaucoup Nabino Batuti Bozota Labiso. Merci beaucoup Nabino Batuti Bozola Labiso partout et vous êtes dans le monde et à travers cette émission la Pesibino Bambote Belé. Merci Nabino Batubo Komantaka. Merci Nabino Batubo Komantaka. Bon commenter surtout bana makala bo commenter ebele bo bengana bo tindana ba lien bana makala boya bo koto et bo mona ndenge makala ezo changer makala ndenge ezo lata et ba makadam déjà elenge c'est lata makadam et le comité ya kwilu le lati makadam le route université le lati makadam université lati makadam et université déjà kala kimwenza lati makadam
bande toza na kimwenza awa bientôt ezolata béton déjà caniveau si etongami babordi déjà batie bamabanga déjà batie. Vraiment, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabino Batutu, Bozota Abiso, Bozola Nabiso. Merci beaucoup, Nabino Bayonso, Bonarabiso, et partout vous allez dans le monde, Pesibino, et Bambote, et à trop. Vraiment, merci et toujours continuer. Et merci beaucoup, na ba maman nyonso, ba landarangai, ba tante nyonso, ba fille nyonso, ba sœur nyonso, ba leki nyonso, oyo ba landarangai. Et à travers cette émission partout, vous êtes dans le monde et dans les labino tellement peu à trop. On est ensemble et avec vous. Merci na binitou, merci na ba papa, merci na ba tonton, merci na ba yaya, merci na ba master, merci na ba ndeko nyonso ba congolais oyo ba balandaka biso oyo batalaka biso partout bozali na monde. Voilà bomoni route kimwenza yango oyo ye ezongisi biso lisusu awa na manzengele. Donc legaki manzengele tobimiti route université ememi biso ti rond-point ngaba tokoti susu aveni kimwenza yango oyo ezongisi biso ti awa na aveni manzengele. Vraiment merci beaucoup Nabino tout botala biso, merci beaucoup Nabino tout bozotala biso, merci na bandeko nyonso oyo bosepelaka na mission bo aimer bo partager et bana makala nyonso bo aimer bo partager partout vous êtes dans le monde et bo aimer bo commenter bo partager. Merci na papa na biso Fili Mungu et depuis Paris moi la Galatango pourquoi pas na papa na biso Freddy Kalidja depuis Allemande et pourquoi pas na papa Gervais Luboya, papa na biso Gervais Luboya depuis Royaume-Uni et papa Guy Mayala na maman Marie-Louise et depuis Paris et papa Guy Kalamabi et na maman na biso et Bijou Mabuta depuis Irlande et pourquoi pas et na papa na biso Augustino et voilà Augustino Louvangadio et na maman na biso et Cathy Louvangadio. Voilà awa kutu na sima na biso totikali baye kobwaka mai vraiment awa ezongisi biso na manzengele aveni manzengele yango oyo et kuna tomoni mutuka mai pe ye kobwaka mai vraiment ba travers continuer à bomoni tolegaki déjà tolakisaki bino ndenge bazolandela chio moko ya mai eza oza ya kotoboka ezobimisa mai ebele et j'espère que efrene bango. Voilà, merci awa tozongi tozokende kaka route kimwenza toujours na commune de Makala. Merci Nabino tout, merci na ingénieur Nangai, mon yaya, mon papa, mon tout. Et vraiment, Wazala toujours na petit nae na leki nae et l'ingénieur Augustin Kanin dans le monde le plus civilisé du monde. Il est au mission toujours. Tambola pena ye et merci na nga moko bino ba tout bo mesana ko tala biso bo mesana ko landa ngai papa sano pakala diakuba et donc na pesi bino mote na pesi ba Congo nyonso mote kieno et ba Congo honte donc tout cas et kasangulu ti kuna mwanda kia mote kieno ba mote na bino kia mote kieno. Pourquoi pas et na pesi mote na baluba nyonso na pesi bino ba mote wetu ba mamu wetu batatu et wetu eno et pourquoi pas na pesa bangala mbote le sako et le sako na bangala nyonso na pesi bino balo sako et pourquoi pas et na pesi mote na ngai na bashwaidi nyonso et na pesi bino mote bashwaidi utu ya nangina bosa et bashwaidi na bosani bashwaidi bakimi ngai ingénieur papa Freddy Kalidja atinaki bonjour na ki allemand namona gango namoni mususu ya anglais papa Freddy Kalidja
depuis Allemagne. Papa, il faut notre temps. On a quoi un cours, son cours et Sili, n'a répondre. Ah, papa Fredi Kalidja. Et mon émission et 3 Exa Production parmi Balandi. Oh, Bazalara toujours Nabiso. Bozawana tellement belé, Botala Rabiso. Vraiment toujours awa na route qui mwenza. Toujours continuer et mission Nabiso. Vraiment toujours continuer. Et merci. Et Nabaïnyoso. Bozola Nabiso, merci. Nabinotu, Bozota Nabiso. Et merci Nabinoso, merci. Et tout le labino, tellement il y a trop. Et partagez mission, commentez et tiquez la mission en commentaire. Aux amours dans ma cala depuis quel pays? Aux amours dans ma cala depuis quelle ville? Hollandais mission, au Yamakala depuis quelle ville? Quel pays? Hollandais émission, au Yamakala. Bengabiso, commenter, vous avez besoin de bossenga service, vous avez besoin de bossenga aide. Et Bengabiso, donc orienté et à travers cette émission le bara et abonné na biso bazaka na privilège monene na émission na biso et na chaîne na biso donc aux ana likambu olingi service basalela yo na Kinshasa ba rendre le loko moko boye voilà benga biso na lelo molingo tuna benga biso et surtout na ba rocade na biso to travailler na ba rocade na biso et na banzela nyonso ba rocade oya ba ozana na makati ya ba village et ozana besoin somba terrain na yo osomba zamba na yo benga biso to na milieu lingi et to kokende to kosalela yo affaire kitoko pe ekoleka tro na yo pe olingo somba lopango to pe olingo teka lopango benga biso et to kosolola comme il faut et ndenge moko tout ça déjà na marché et ya papa na biso oyo atie lupango na ye et en vente et auti ko benga biso et bino tout bato besoin la besoin au luka lupango na kan luka et lupango za na kan luka mais bientôt et to ko kita wana pona ba précision peu ko la kisa mais déjà na annoncer bino et aux ana besoin somba aux ana besoin teka et contacter biso to ko salela yo affaire na terrain zamba concession et benga biso to ko salela yo affaire. Merci. Toujours continuer toujours la route qui mwenza et toujours continuer toujours la route qui mwenza et qui déjà manzengele toujours koba toujours merci na batu tout botala biso merci na ba fanatique nyonso oyo balandaka biso et babengaka te ba commentaka te et ba emaka te ba partageaka te merci na bino kaka lolenge bozwaka temps ya kovanda ya kotala émission oyo merci pe na ba fanatique nyonso oyo babengaka biso ya lande mission bengi biso merci na bino pe ba oyo lande oyo ki mawe ki souci lenge botuna botambolaka ndenge nini bomarchaka ndenge nini botambolaka ndenge nini bo makasi ya bo na dirance voilà parce que les gens musala ya passe donc ils allaient musala o soko za mobilité o kokangote soko za mobilité o kokate parce que to tambolaka et na ba kilomètre ya kosakana te na ba distance ya kosakana te pour que bino bozala certifié na liboso ya ba téléviseur na bino voilà merci et toujours continuer toujours na route qui mwenza o ezomema biso ti Ezo kende na biso. Voilà. Merci na bino tout la bota la biso. Et quant à moi, et je vous dis, et nalela bino tellement trop, benga aimer, partager, commenter, liker, et toujours bana makala debout, bana makala boya ebele bokoto awa bolanda émission na bino bomona makala ndenge fongami bomona makala ndenge zwi lumière bomona makala ndenge ezotongama. Voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup.
sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye ala biso bato iko to sanzame ala biso bato asumu eleki tozongela kaka zambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Toujours continuer toujours émission la biso ya lelo awa bongo na commune ya Makala et commune de Makala et référence et commune de Makala pardon et na district qui a Funa et bongo awa et toujours la Sabino route qui mwenza donc lelo to ki commune Makala pona ko la Sabino banzela oyo ezo salama na commune Makala et ba travaux que misala oyo ezo salama bongo awa na commune ya Makala voilà bomoni lolenge to tamboyi na ba avenue oyo ezali beto kala mingi te yango totamboli na baveni oyo ezali en plein travaux mpona kolakisa bino ke misala ezosalama donc ndeti awa route kimwenza awa batikali kaka na béton donc awa batikali kaka batya béton donc bakaniveau nyonso déjà etongama e babordure mpe batya donc awa batikali kaka l'étape ya béton batya béton j'espère baende ya kotya basine ya béton donc niveau oyo béton ekozalela donc voilà. Oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Merci na babone nyonso, merci na ba congolais nyonso, merci na diaspora congolaise et to pesibino bambote ebele partout bozwami libanda ya mboka to pesibino bambote ebele parce que bino nde bolanda ke mission bino nde bopesaka ngo makasi po tosalaka ngo mpe mpona bino tosalaka ngo émission na biso na loba yango maître ezalaka basé beaucoup plus na bato baza libanda mboka babima bakenda kala tosalaka ngo
mpona kolakisa bango mboka na bango batika mikolo ebele bane ebele eza na bato mosusu depuis atia makolo na aéroport ya Njili akenda ça fait 15 ans 20 ans 30 ans atia lisusu makolo na aéroport ya Njili te donc ayebi te Kisasa ezokoma ndenge nini mais à travers cette émission tozalaka wana mpona kolakisa bino Kisasa yango lolenge eza koévolue. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup Nabalandi nyonso bozolanda bozotala biso voilà tozo continuer toujours toza bongo awa na route ki mwenza bomoni depuis to bandaki route ki mwenza et si to komi awa et bomoni faso et misale zo salama ka niveau de jet tongami ba bordi etwami etchami awa kuto moni babandi déjà kocha béton donc awa babandi déjà kocha béton c'est tout le monde déjà awa babani déjà kocha béton donc ndenge tozo matabo ko mati likola béton nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye oya lipangole yesu yakana yo vraiment mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Voilà, merci beaucoup. Mabino batu nyonso bolanda kibiso botala kibiso à travers cette émission. Merci na babone na biso, merci na ba fidèle, merci na ba nyonso bazalaka na biso, merci na communauté pour Exa Production Mobimba, merci na ba fanatique, merci na ba congolais, ba congolaises et merci na diaspora congolaise, merci na tous les congolais oh bazalaki wana, merci na bana makala oh bazalaki wana pona kotala émission na bango ya makala. Merci na mokili Mobimba, merci na ba congolais et vraiment quant à moi je vous dis émission na bino et komi bongo na suka to komi bongo na suka awa bongo tozakaka toujours na kimwenza et tobimi sikoyo kikwiti et kimwenza tobimi sikoyo kikwiti. Vraiment merci na bino to bolanda kibiso, merci na papa Gai Kalamabi azalaki wana na moronga na mama Bijou Mabuta pona kolanda biso et pourquoi pas na papa na biso Agostino Luvanga Dio papa na biso Agostino Luvanga Dio et na maman na biso Kati Luvanga Dio et pourquoi pas na papa na biso Guy Mayala et na maman na biso Marie-Louise depuis Paris bazalaki wana pona kolanda biso papa Gai Kalamabi pe azalaki wana en personne et la résidence na ye.
et pourquoi pas na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni yepe azalaki wana pona ko landa biso et papa Seba Bandona pe azalaki wana pona ko landa biso bozalaki tellement nombreux ba maman Kuku Kuzaya bozalaki pe wana vraiment ebele pona ko landa biso et une émission na bino oyo ya makala bozalaki tellement ebele oyo botali biso merci na bino tout merci na bana makala oyo ba commenter ba partager merci na bino nyonso oyo bon landi biso merci il y a trop et tolela bino tellement il y a trop on est vraiment ensemble et avec vous et merci na autorité oyo balandi biso ba konzi mboka merci na bino tout oyo botali biso vraiment awa bongo voilà bongo awa tozongi bongo na Kikwiti donc direction la biso Kikwiti yango oyo pe kei ti université donc atona Kikwiti donc kimwenza bomoni yango tina Kikwiti kimwenza oyo ekokende ti victoire yango voilà donc voilà donc bongo awa na kimwenza na biso oyo ekokende ti victoire kimwenza oyo ekende victoire yango donc voilà awa nde soki okeboke ti victoire donc kimwenza awa bazili yango kuna na awa donc awa soki okei ti et avenir victoire merci beaucoup na bino tout bolandaki biso merci beaucoup na bino tout oyo botalaki biso topesi bino ba merci bana makala nyonso bozalaki na mpona na biso topesi bino ba merci ya trop bo aimer bo partager olingo sponsoriser biso olingo comme partenaire na biso benga biso numéro na biso ezali wana on est ensemble et tokozela bino ba besoin nyonso et quant à moi je vous laisse écouter na bino au prochain numéro awa toujours ma chaîne de référence 3 Exa Production TV. Merci beaucoup. Bye. Otika hypocrisie, dans la